Mutute. Naza YouTuber ya mutu nyonso. Benga ngai to classer programme to. Ndenge était à Canada lobby, même ngai ce que na yebani, son ma propre boye, c'est internet. Bon mi bata maboko en tout cas. Il était à Canada. Il y a Sika les sous maramba danger les sous bota BTV3. Chaîne c'est YouTube. BTV3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site ya munene. BTV3. Babi landa mambo bien na kata BTV3 on se retrouver. Oya diaspora, oya intérieur ya moka. À travers, au travers, les médias nabiso oyo, nde akoloba malamu. Et message yango batu bazela ki yango mingi. Batu bazozela yango tilelo. Je sais que biso nyonso tona posta toyoka message yango. Ako s'exprimer si mana yango ndenge za na conférence de presse nyonso, tokotuna mituna pe aza mieux placé ya koyanola biso. Yaza mutu ba actualité l'équipe mingi na mboka me regarda ki silence. Tokoyeba pona ni silence wana pe akoyanola biso. Topesi 5 minutes ya exposé na ye sima tozwi ba question réponse to bandi conférence de presse na biso. Pasteur Lité Akanda, à vous la parole. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Mbote na biso. Vraiment na pesi bino merci. Ndenge boye na conférence ya lelo pona koyoka ngai ndeko na bino frère na bino artiste na bino Pasteur Lité Akanda nzambe tate ya likolo vraiment apambola bino na zopesa nzambe merci parce que yende mutu a permetaki likambo oyo esalama to pe ekokisama lolenge oya lingaki esalamela na bomoto to pe na bumwana na biso yambo ete to botama nzambe sayebaka parcours ya moko na moko meme na makambo oyo o akokutana nango na vie na ye nzambe sayebaka yango nde na pesi nzambe wana merci oya permetaki ete na kota boloko pe na bima parce que azanzambe malamu azanzambe ya bolingo pona biso conférence o na lobaki fona sala yango et puis fona loba ngai moko tina sala musala o ya comédie tant que Pasteur Lité Akanda na yebaki te ke na sekisa mabota ebele ba famille ebele na niveau ya diaspora libanda mboka na yebaki grandeur nango te. Mais na eko mona grandeur nango tangu na eko kwela problème na moni penza ke bandeko na ngai botalaka ngai pe bosepelaka na ngai yokananu merci eza mabele na ngai eza mabele a changu ne grandi na kati ya changu tosali ba sport na changu tosali o nyonso esengeli tosala na changu pe ezalaki na matanga ezalaki pe na pasi koyoka artiste na bango akoti na boloko artiste o asepelisaka bango changu eza munene ba artiste baze ebele bible ezoloba chaque chose à son temps o eza te ya ndeko na bino artiste Lité Akanda ndo moni baza ko se manifester bongo baningaki pe ba marché ba tambola mais tous les façons na bandaki toujours koyeba ndenge nini ya ko gérer public na population na ngai merci beaucoup nazo pesa merci na initiative plus OLK ba soutenaki ngai na ba prière na bango na lolenge nyonso bazalaki wana mieux placé pour na ko soutenir ngai Nzamba pambola initiative plus ya mama Olive Lembe Kabila Nzamba pambola yo Nzamba pambola honorable Francis Chibalabala likofi ya changu
Est-ce que honorable Francis Chibalabala Gogo ma bon côté? Merci beaucoup. Yoka Nzambe Pambola honorable Francis Chibalabala Likofi à Tchangu. Merci beaucoup. Nzambe Apambola Papa Jekoko Mulumba Apambola ye pour un geste kitoko sala ki tant que fan club ya artiste lité à Kanda. Nzamba Pambola ADG Eric Mwamba le boss Cyber Café. Apambola bandeko nyonso oboza libanda mboka oboza na ba diaspora eloko ekamwisa kingai na bokecho alobeli likambo yo eloko ekamwisi nga chura mboma lembatable alobelaki likambo yo po esalaki pe bango pasi. Nzambe apambola parce que lelo toza na attitude ya kobongisa lelo toye kopanza te lelo toye kobongisa parce que batu batondisami na makanisi ya mabe bayebi ete artiste lité ya Kanda lelo tango azoya kopanza azoya kobebisa azoya kokabwana na batu non. Ngai na botami na kombo ya Aimé Madiadi ya Masiela naza mwana kingasani ya suka masina boyebi soki ovandi na Aimé ovandi na ngai o comprendre que comédie eza métier na ngai comédie eza musala na ngai soko komi na quartier na ngai pona kozwa témoignage na ngai okoyoka ete artiste comédien lité ya Kanda afinga nanu mutu te aboma nanu mutu te ayinana pe na mutu te na mokili na vivraka na système moko bato ya mokili bazoloba ete makila na nga na ye eyokanaka te lelo naza koinforme bino ke ngai makila na nga eyokanaka na mutu nyonso c'est-à-dire oh kulutu oye na retard kiti na ye ezalaki kaka wa merci kulutu na ngai merci na bandeko nyonso wana nazo remercier pe kulutu na ngai tanke bana mboka kulutu na ngai azangisaki te ko soutenir ngai na ba moment nyonso artiste à danger ye babengaki artiste à danger azangaki te atikaki leki na ye te liti ya place oye ko assiste ngai na merci tout na question ba comédien tangu muninga zu problème bozalaki wapi lelo eza ngai lobi ekozala yo mokili eza mokili ya tour à tour biso toza bacomédien oyo tosoutenir bacomédien ebele pesa moninga chance na ta na ye bandeko na nga bajournaliste bainternet nzambe apambola bino nyonso ozala cameraman ozala journaliste na motema na ngai oza na considération ya munene oyo ezozanga meme na espace ya kotia yango nzambe apambola bino betela ma journaliste maboko abeta bolo elelisi ngai nalelaki mpo na bajournaliste te po bajournaliste na bino fonction moko te fonction na ngai eza bacomédien omoi na monde ya comédien na monde ya comédie tika toexplike lelo nga naza artiste so akoti na kati ya scène abosanake oyo aza yaya oyo aza papa oyo aza mama oyo aza mwana c'est-à-dire toyakani na kati ya musala comédien moko ayebisanga oyo aza yaya oyo aza papa aza mama sans caméra nga na manka ye na miso ya bato aza te ngai ndenge papa na ngai le pasteur de la foi alakisanga musala théâtre ayebisanga bo héritier famille mwana ngai
musala ozosala fo yeba keza na bato babanda yango eza pe na bato batika yango yo pe loboko tika yango yeba ngo na théâtre yaya za yaya mama za mama papa za papa eza na bato ebele toza ba age moko na bango mais soki na tel na niveau art abima liboso na ngai par respect ebele ya kopesa ebisika bizwami ye Nzamba pambola ba artiste et comédien nyonso na sengi bolingo pa ba artiste et comédien lelo soki na se retrouva ki na kati ya kasho ba appel o na zwa ki o ekangisa ki ngai eza ba collègue na nga ba comédien ba collègue bato babomaki ye bato bavanda na ye bato batekaki ye kaka tout autour boloko ezalaki bakolegi na ngai oyo bautilisaki bango mpo bango nde bateka ngai succès oyo nayebisa bino lelo bandeko botyango na mutu mutu na mutu aza na grâce na ye abotamaka yango nauti na maboko ya pasteur de la foi pasteur de la foi même ye moko ntango bato balobaka za na kisi ngai na telemaka avec Fox koyebisa bango nayebi papa wana bien ntango tozokema nde na quartier 13 bana 13 bazobeta biso kara bazomona biso lokola salite ntina te bato ebele bapusana pembeni na biso mpo bamoni totombwami ngai naza na tante ya kosimba kisi mpo na mosala oyo lelo nazwaki riske ya makasi riske oyo nazwi eza ya wapi eza riske ya mosala nyonso eza na bariske na poko ya vision akondane batindikaki nga ye basalaki boye sala na kati mosala oyo nasalaka epesanga mpe mayele nayeba na kolia na banani na kovanda na banani na kotambola na banani yoka merci ya kobakisa eza nini bandeko na ngai tozalaka na telefone mon frère yaka tosala émission artiste et comédien yaka na jouer omona soki nalobi na kokende te kaka ndeko wana azotraite ngai okoma fier bando oyebana okoma na succès okoma fier bando oyebana sikoyo soki sikoyo lelo moto abengi nga na kei te nabangi ndenge bakolege na nga bakangisaki ngai oloba na nga nini olobake na komi fier olobake na komi fier entre temps tokomi komi banga boyeba ngo bien soko bengi nga na telefoni omoni ke nazosala résistance ya koya comprendre ngo ke muto baswa na nyoka ata moni nyoka kopala bangaka ndenge nazabwe nazomona bacomédien nyonso neti banyoka nakomi kobanga nazomona ka so collègue na nga comédien abengi ngai ndeti akosala nga problème nzambe pambola mama belle vie mwana mwasi oyo na comprenaki ye bien te me na comprendre ye siko bien nzamba pambola yo belle vie mama na biso bisika bizwami yo nzamba pambola ona kozanga te koremercier yo nzamba pambola ba journaliste nde conseil na nga na kosenga eza nini bandeko comédien tozala na bolingo tozala na bomoko ndeko na bino soki azwi problème eza problème na bino tomonaka yango na batelevizio comédien azolela bana nakufelaki baninga na nga bazoya te baninga na nga bazoya te bakoya ndenge nini mpo oyo oza na balangage mabe nde nasengi bacomédien toza na bolingo bamusicien toza na bolingo artiste akotaki parquet bakangisaki ye nasalaki 6 jours na kati ya parquet na 7e jour nake makala nakouta makala na bimine nalobaki te yambo ete na démarrer musala na ngai kozonga nao na conférence de presse na remercier mutu nyonso oyo asoutenaki ngai kosoutenir eza na bandenge ebele bato mosusu basoutenaki na losambo na nzela ya musika nzambe papa oyo asekisaka biso longola ye na likambo oyo ebele basoutenaki na moni mpo na bandeko na nga interneti kobanda lelo makambo ya mbongo abu soko yoki rananga bien soko yoki mutu moko alobi ke avosala nanga mission asengaki mbongo loba wana eza lite ya kanda te nga moko yeyo
komela ngai telefone ezongi deja na maboko. Merci na bandeko nga nazalaki na boloko makambo ya bandeko leka libano na bandeko yeba te. Bandeko bafukamaki mpo na ngai, bandeko basengaki babolimbisi, bandeko balobaki esengelaki baloba, bamisusu bafukamaki na batelevizio, bamisusu bafukamaki na bapriere. Awa toye kobongisa toye kopanza te. Siko batu bakomituna ndenge nini azotanga bakombo ya batu nyonso, mais papa oyo atiaki ye na boloko azotanga ye te. Tika pe na remercier ye, tika na remercier ye papa na biso ya comment Likondi protège bubu liondela. Merci nzamba sa nini pambola yo oyo nazalaki nango ya koloba yango wana. Nzambe tata apambola bino. Merci papa Rabi Mavinga. Merci beaucoup. Je pense que exposer l'équipe malam. Comprendre que bandeko na ngai ya solo nazomona bango neti na ngamba ba journaliste. Nzamba pambola ba journaliste. Ngai na mboka o soki journaliste azui problème comme problème na ngai. Na kozonga simate pona ba journaliste. Internet nzamba pambola bino. Ndeko na bino artiste et comédien auti na famille pauvre azane lo côté. Grâce na bino ndenge bo panzaki sango lelo ba o balingaka ngai ba yokaki pe ba sali quelque chose nazali banda. Nzamba pambola biso toza na bomoko toza na bolingo. Tela ba problème nazokuta nango na internet. Soki na kena mutu o to sali eloko. Soki na finga ki batu ndenge na saka na comédie na ngai. Ko finga c'est trop dire mais ko loba to ba analyse. Soki leki na chaîne na ye. Pona ya zo trouver un normal aza na problème ité. Mozo koma na condamnation soki lekelaki na chaîne na muninga. Na lingi na sala ya batu nyonso. Na moment bo ye bango qualité ya kana na YouTube azaka na contrat na mutu te. Naza YouTuber ya mutu nyonso. Benga ngai to classer programme to ndenge na alobi. Ndenge ité akana na alobi. Même ngai soki na yebani, sona comme ma propre boye, c'est Internet. Bon, mais en tout cas. C'était à Kanda et le lobby, vraiment, c'est très triste. Azaki trahi. Na baninga ba trahi. Tout le monde autant à la boulot de beaucoup on a nommé. Donc bien na beaucoup na moko ça va. Vraiment na kosenga que bo et da biso artiste surtout bande ko sur YouTube bande ko zo rendre mauvais service. Pour une polémique. Dossier il y a l'été à Kanda ça continue avec Kizinjora. Kizinjora fa ba ngaya avant-hier. Kana du Cambodge ya l'été à Kanda. Alors lobby ba benga na parquet surtout ça intervention était dans le lobby cambié déjà. Voilà du Cambodge ya Kizinjora. Alors en bref Bolim Bisarafana Nenge à lobby que on reconnaît les bons amis de la malheur. Bomoni comment on s'est bâti. Je crois Namatanga Mama Chako. Namatanga Mama Chako, yogi ba comédie baloba biloko baloba ki boyoka ngo. Que yaza comédie. C'est vraiment c'est très triste. Artiste en danger et zalaka pour tous les artistes. Nezi lobby wa mona ki lobby ki na RTNC, Karou varité comme gratuit. Tozo bunda pour les artistes. Pour la tozo ngamba papalité ya en tout cas beau soutenir yé. Ils ont moment na yé. Moni que na tongo na dozo yandi mos photo ifakiye na tikina AJ yango na mbango na songa AJ la zonga na ndako en tout cas vraiment merci na ba nusu basala internet en tout cas ngasu ko benga émission to na boya kate parce que grâce à vous les longs na yebani en tout cas vraiment merci. Merci beaucoup pour ça Kongo azokende tozo banda question ya sikali sous mamba danger le se bota BTV3 chaîne sur YouTube BTV3 bana poto bana partout bana monde entier balobi site munene BTV3 babi landa mambo bien na kata BTV3 on se retrouver